Mbote docteur. Mbote maman. Okoki ko se présenter opesi biso kombo na yo pe mosala yo ezali nini na kati ya INRB? Kombo na ngai Dr Justus Nsio. Mosala na ngai ezali oyo babengi chargé des opérations na riposte ya Covid. Chargé des opérations nde ezali mutu oyo azali ko kamba ba commission nyonso oyo ezali ko organiser ba activité nzinga ya moto soki abeli. Totombe penze pa moto malamu. Tolingi koyeba quelle est la situation actuelle ya COVID-19 na kati ya RDC. Bon, lelo tozali le 21 juin 2021. Lelo mboka na biso ekokisi bato oyo bazwi bokono ya Covid na lingala ezala pasi na français 37 926 bato oyo bazwi bokono ya Covid. Na kati na bango 880 nde batiki biso. Kasi na mopanzi na bango bato ebele pe babiki soit jusque lobi na pokwa 27 964 nde oyo babiki baza na ba résultat ya test négatif alors que bazaki positif balandi bazwi kisi na bango normalement. Kasi eza pe na ba misusu oyo nanu babiki te baza sous traitement bazali nanu baza ebele. Nakoyoka ba chiffre wana penza eza quand même kobangisa. Komona ete bokono yango eza penza makasi mingi. Eloko tomoni ete ngomba Kinshasa oyo ezali penza épicentre, relâchement, ntompe non respect ya ba geste barrière. Kasi na likambo yango eloko nini ezosala penza ke bato batosa penza te et puis sensibilisation nini boza kotia penza en place pona kolamusa penza bato bayeba na kotosa. Ya solo ba chiffre wana soki otali yango soki o comparer yango na bamboka mususu eza kobangisa penza te parce que bamboka mususu bakomi na ba 200 000 ba autant de millions de personnes oyo bazali ya bato oyo bazwi bokono wana. Mais eloko penza eza ya kobangisa makasi mpona biso ezali ba chiffre oyo tokomi kozwa mikolo oyo. Liboso ezalaki na mokolo moko tokoki kozwa 20 personnes baza malade ou 50 au maximum 100. Mais sikawa tokomi na mokolo moko tokomi kozwa ba 400 personnes, ba 500 personnes, ba 600 personnes wana nde ekomi kobangisa. Soki totali mboka na biso to kambi malamu vague ya liboso oyo ebandaki na mars ya 2020 eye kozwa pic na yango vers ba juin juillet ya 2020 ekiti mwa moke na août na septembre octobre eye sukomata wana deuxième vague eye kokita na ebandeli ya mwa ya janvier février ekiti kasi vague oyo ya misato oyo nde eye komata sikoyo ezali pasi mingi soki totali ba nombre ya bato oyo bazali kozwa bokono na mokolo moko. Donc bato bakomi kozwa ebele et wana eza kobangisa biso po ete toyebi ete variant oyo ezalaki liboso kotambola na kati na bato eza kaka yango moko te ba variant mosusu babakisami. Alors ndenge olobi ezali kopesa pasi mingi na komona na kati na cité na kati na vie ndenge nini bato baza ko respecter mesures barrières te. Naza sir yo tokutani na yo omoni ngai masque na ngai yango siko distanciation za musika na longoli omoni ngai naza na désinfectant na ngai yango nazotambola yango tango nyonso et puis koti wana na couloir omoni place ya kosukola maboko ezali. Donc biso toza komona toza ko respecter biso ba toza pembeni na bato babeli bokono toza na ko respecter yango. Mais eza pasi mingi na kotala te population penza baza ko respecter yango mingi penza te. Eloko nini tozali kosala eza lokola oye awa na yebi ete ndenge tozosola boye population aza kolanda biso
tozana posa comprendre à travers bino, à travers ba relais communautaire, à travers ba minganga, à travers na hôpital place baza okende message wana epesama. Tokosala neti na bamboka mususu te ezali, mais tozana posa penza population a adhérer yemoko a comprendre. Oyebi ezali pasi mutu azana bokono azana mbeto a hôpital andima ba kangaye photo ba lakisa ye ba bimsango déontologiquement na ndenge esenge na musala na biso esengeli te, mais bato bandima te bokono mikolo ezali ebele makasi, et pona komi batela il faut penza to salela masque na biso tolata yango tango nyonso, tolata yango malamu mito mususu baza kolata masque alati boye to na posa kolata masque penza afiniki zolo na munoko, et puis à respecter distanciation sociale nae bisika nyonso azali ezala na etelo. Il faut que diminuer espace ezala entre bana classe, ezala na ndako na nzambe il faut espace ezala entre ba chrétien ou ba croyant ou ba yeko sambela, et puis ko respecter ba mesure oyo mokonzi ya mboka auti kozwa mikolo oyo, surtout o etali na organisation ya ba matanga. C'est vrai que ezali pasi soki moto away, mais to lingate lokola moto away biso nyonso to way to kufa. Donc o away to sala makasi biso to se protéger pour être bato mususu ba kufa lisusu te. Tolingi kolobela pe likambo etali penza variante delta to kota penza na mozindo nango, est-ce que ça penza ko ma ebele, et puis ba symptômes nini oyo eza kolakisa penza oyo liboso to biti ezalaki ba kosu fièvre, kasi oyo ya troisième vague oyo variante delta symptômes nango ezali penza nini pe soki eza penza ko boma bato ebele. Ok, ezali pasi mingi pona kopesa yo ba symptômes ya variante moko, parce que bokono oyo ya coronavirus ezali bokono moko ebimi pona mbala ya yambo mokili mobimba tozana koyekola yango ezana ba symptômes spécifiques penza te variante oyo tala ba symptômes yango te, mais eloko to remarquer mingi na sur professeur yabiso professeur Kayembe alobelaki yango mingi, c'est que ba variante oyo tozui sika oyo ya tozana ngo misa tozo kotambola na mboka na biso eza lisusu te ndenge ezalaki liboso o bana mikie te, o il faut banda kaka obandi na ba fièvre o ki mutu pasi te. Donc ezana ba misusu selon nzoto ndenge ozo ko répondre, ba misusu effectivement ko banda na fièvre ayoki mutu pasi ayoki ba symptômes nyonso, et puis na sima soki azui ki cité nde ba poumon eza atteint. Mais sikawa variante oyo tozana to mona mikolo yo okomona mutu neti aza malamu, mais soko otali boye na ngonga muke omoni ba poumon nyonso ebebi, et puis akoti na ita moko sévère ya pasi pona kobimisa ye sikoyo ko sauver vie na ye et komi mwa pasi. Tomoni isusu bana ya mikie ba moins de 18 ans ba komi hospitalisé, et puis ba komi pe ko sala ba forme grave. Donc eloko tozana ngo ya pasi pona variante wana yango ba variante ezotambola mikolo yango wana, parce que liboso ezalaki mingi bato oyo baza na plus de 55 ans, bato oyo baza na ba comorbidité lokola diabète, hypertension, VIH no biloko mususu wana mususu bango nde bato bazalaki kosala ba forme beaucoup plus grave, mais sikawa ezotala lisusu te ezala bana mike bakomosala ba forme grave. Tolobela pe likambo etali vaccin yaki mikolo ndenge comme ba contamination quotidienne, est-ce que engouement eza penza na baimboka to pe eza lolenge nini? Il faut se dire que bato ebele na ebandeli bazalaki na ba doute ebele, bato ebele bazalaki na ba doute pour na vaccin po makambo elobamaki ebele ya mabe, mais ya lokuta sikawa bato bakomi ko comprendre, et puis ba chiffre ya ba personnes vaccinées ekomi komata mokolo na mokolo, et ezali pasi mais mikolo to moni penza bato bakomi kozwa vaccin, bakomi kosenga vaccin po vaccin sikoyo
ekomi kotikala mwa ndambu na stoko tozwaki ya liboso, mais bato bakomi kosenga mwa ebele, surtout ba nombre ya ba malade bakomi komata mingi na ba quartier na ba hôpitaux na asiri yango nazomona bato bazoya kosenga mingi. Mais message ya malamu ya kopesa pona population ezali boye: vaccin oyo bakonzi ya mboka bandimi te ekota na mboka ezali vaccin ya solo, eza na vaccin eza ya malamu. Vaccin oyo tozali kozwa ezali ko protéger population po eza na ba dose mibale, okozwa dose ya liboso, dose ya mibale. Distance ezali entre 4 à 12 semaines, c'est-à-dire entre sanza moko na sanza misato na kati wana mutu akoki kozwa deuxième dose na ye. Ba misusu balobi effectivement bazwaki vaccin mais babeli bokono wana ezali normal, eza ko s'expliquer parce que ceux qui osent vaccin il faut période moko fenêtre pour nzoto et meka ko développer immunité. Alors ceux qui entre mokolo zui vaccin na mokolo oyo immunité na bimité na nzoto na yo o lati sous masque te o se mettre na situation moko ya risque et ko sala ke o contaminer yango. Mais malamu eza nini? Malamu eza ke la plupart ya bato o bazui vaccin ata ozui bokono o sala forme grave te, o sala forme moko légère, forme moko bénigne, maladie ekoleka malamu. En tout cas, mikolo yo bato baza ko se faire vacciner ebele, tout ça ko senga la population andimela vaccin bakonzi ya mboka bandimi ekota pe pesa mana bana mboka basala lokola biso bamipesa vaccin wana. Pona kosilisa docteur, soki moto déjà azwaki coronavirus, est-ce que c'est possible à se recontaminer les sous? Oui, bato ebele kaka na mboka na biso te, même na mboka bapaya ba article ba publication ebimi eza ebele. Soki osali coronavirus, c'est vrai que nzoto eko développer moi ba anticorps, mais mingi ba anticorps wana ezotikala pona bomo imobimba te. Ba anticorps na mingi etikala, ça dépend nzoto ya bato, mususu esala 3 mois, mususu esala 6 mois ba anticorps esali nini elimwe. Yango wana tozo kosenga na bato ezala obelaki yango déjà. Ceux qui ont la possibilité, ont la contre-indication, ont la possibilité de vaccin, et c'est un malade qui a vaccin pour se protéger contre la vague Yamabe et Zalikoya. Avant plus, le ballon à souka, quand c'est pas vaccin, sika, on me konzambo kalobaki, mon colonie est kokoma. En tout cas, la commande ici est salamaki, tout ça cause la livraison na yango eya. Mais mboka na biso vaccin est silité, tout ça na ba vaccin. Batu o bazana posa ya ko faire vacciner baleka na ba site o yebani nyonso ba se faire vacciner. Ilobana ya suka ezali nini pona kosilisa? Ilobana ya suka ezali koyebisa na population na biso te bokono oyo babengi coronavirus ezali ya solo ko sala rage na kati ya communauté na biso, na kati ya population na biso, et sengel totali oyo eleki na bamboka bapaya. Totali oyo eleki na ba France bazana ba structure ya santé ya kitoko ya minene. Totali bato nyonso awa soki babeli bazokende soin na Inde, bazokende soin na wapi, mais to moni na mboka wana ndenge nini bazokolokota bibembe na balabala. Alors tozali kosenga na population to adopter ba attitude oyo eko salate bokono oyo emema biso lokola bango te, lokola ezalaki lokola to litaki nango malamu na première vague na deuxième vague. Na première vague to betraki population maboko po ba respectaki ba mesure barrière, ba respectaki couvre-feu, na tango wana kutu ba respectaki confinement ya Gombe. Sika confinement ezate, mais ba léger ba mesure et sengeli malamu to respecter ba mesure wana po ete économie na biso pe ezala ya kotelema. Matondo mingi dokotolo na ndenge o répondaki na mituna na biso. Merci beaucoup.